Ça qui lettre na réintégration na kata wenge musique à maison mère. Na landi hiérarchie ne kindaka. Na déposé pas secrétaire ya orchestre monipone. Na lobby boy. Na ba pirose na ba. Ya. Bonga na ya maison mère. Wenge na bi Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin. Et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne Yvonne Niandabu. Il y aura un combo. Donc, comme nous sommes aux arrangements, il y a un centimètre, mais il y a ça m'a plaisir. Il y a encore un site nous découvert dans merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, tu connais bien ok, ma solo est bien. Donc, image ya Congo avec moi si Ambingala patron nangaye yo na payer bisibino. Bon puis en confiance pour mon saloto sa mikolo qui sasatara bino so bondimi yango pour la production na bino. Oh nanga ki film moko boye o théâtre moko boye équipe à makasi na Congo, équipe à makasi na masolo net mikolo to samba te pour tout ça tranquille, équipe à makasi pendant na Congo mikolo donc bo pia biso confiance. Soko za na matanga benga biso tokende au anniversaire benga biso tokozala o te bo sala visite moko na mona mama kala na tokolakisa mama bino mona kala o ndenge nini Congo mikolo yako benga biso donc benga biso na numéro na biso wana o rezo information nyonso soki totongo na net te o rezo na numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko. Merci na ba internet ya monde entier na fidélité na bino na image à Congo. Atala patron na zate bozawana ba abonné bazo bakisama ba commentaire bazo zala et puis ba vu ezo bakisama ka toujours na ba vidéo ezalaka. Merci na bino bino nyonso obozelaka émission na bino bwaka ndobo. Na la patron na micro lelo mais avant la pesa bino invité à lelo ndeka na linga il a no ba invité ya bien. Na pesi merci na Charlie Kanga wa edenga lelo on a sima caméra. Merci l'assistance ya Bijouti Swaka moi c'est à Pembe ya Chorote. Merci na la fille à papa à Mago Lango azo assister biso mais tozana invité nanga na elelonde na ngito betama masolo à Kati. Invité nanga. On a bien invité dans Borandobo. Papi le prince Boni. Ouais, très bien mère donc père par la grâce de Dieu vraiment on est toujours là. Kale papi abunga ngaka besamba papi abunga ngai. Les gens sont comment rapides. Wana sananga wana samba le talaka ya wa ba mbenga manyoko fruit. Ya rasoka denda matele wa mutu mwa keti na hippopotame. Néo de ndera boma mutu nzoka afimi ko kuta boma e papi le prince papi news ka ya muke. Papi le prince azongi maison mère vrai ou faux? Ouais papi le prince bato ba ebike bana poto botalanga na minito. Papi le prince a des retours na kata wenye musique à maison mais avec force. Nanko. Ya tongo. Oza mutema mabe makasi ti ozongi maison oza mutema makasi papi le prince. Ndenge sasa bango na mafinga. Il y en a ça. Au moins le roi de la forêt, on a bien l'homme qui contrôle le territoire du royaume Congo. Systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades. Pour le roi de la forêt, la maladie ne peut pas malade à Biki. C'est dans le banc où on a tout le monde orchestre maison mère. Vous avez patrimoine en Boka. Vous avez la défense en Boka. Vous avez un orchestre au bazo benga lola. Donc vous avez une équipe nationale. Donc si quand papi le prince a travaillé une équipe nationale de Rasongi. Donc on a tous en équipe. On a fait ces mots peut-être fait ces mots et beta ya bega. On a fait ces mots et beta ya bibi kabata. Mais wana eza défense ya kata mboka na biso eza ke tanga kenda ba Bercy, tanga kenda ba Zénith, tanga kenda partout, akenda ba Union africaine abima na drapeau mboka. O ba ben équipe nationale. Donc papi le prince a travailler na kata ya patrimoine ya mboka donc le rôle de la forêt. Moi on a pas fait pression ma sonne pour quand ngati de konanable.
Mais quand nous allons combattre par les propres tangibles, ça va signer. Mais quiconque châtie Weranson sera châtié par les inconnus. Donc, Banapoto, papi le point signé, de retour en force, na wenye musique à maison mère. Moi mutama kasikati ozongi maison mère ngo ndenge yo mo finga bango ndenge bango pe ba fingelela yo ndenge kumisa Bill Clinton. Papi le pense na ndenge bu mutu penza beton ozongi maison mère otala bilo monani. Mama ko betela masolo banite. Na zo sona ko travailler. Yo kana bisayo. Au moins babilo zo travailler o betela ngana eza babilo mo photo pesa ngo kala. Au moins ba wana za berere. Eza berere ya. Eza berere. Au moins erreur mutu sala ngo za mutu. Donc papi le pense ça qui erreur pour na moi déplacement wana. O bana maison mais bozo talanga vraiment 1000 excuses. Bolimbisanga na moi déplacement muke. Mais faut yeba ke mutakita kana ndako papa na été, mutakita kana na pays. Donc ngana kita il peut pas le roi de la faute parce que c'est notre papa. Vous comprenez? Dans pays ne mutakita kana. Dans la minute yo, na za bona ebi ke mboke ça déjà ko inda parce que la minute dans des aboyés. Oui, parce que Esaïa Béré papi les points ça salaki. Mais n'enye bien. Balobi bien que ah que bozo bali bozo maël la ciment. Mutasala guerre ezara mutu. Des guerre na salaki. Dans la minute on a zo beta masola patrimoine mboka. Na zo beta lisolo ya équipe nationale mboka. Tu beta bilor moi mikete. Tu parler trop na les rois de la forêt pour ma kamboze belé ou le va pour les rois de la forêt. Ndingo zongi boye ndingo zu maeli. Ici quand on pose zongi tala pépinière va porter parole. O suka wapi. Te biso kuna to na pépinière va porter parole te. Wana papa, maman. Là c'est le mot boye. Au moins wenye maison mère na oto biso eza patrimoine mboka. Eza orchestre mo aux équipes nationales. Il faut battu ba bunda, battu faut pas travailler belé. Ba wenye eza entreprise lora ba onatra. Zompan, ba entreprise lora ba nyo tinde to kenda o apena papa na biso ndeti le anniversaire le motala lelo anniversaire na zo sa émission mais na zo fête anniversaire papa na biso ko 62 ans. Ma bisi bota ba na 50 ans, il y a 50 ans. Gopan, ata kese kutia zo kufa. Ayebisanga likambo. Pona za rapena la papa na biso pena Luisa Longondo. Tala degré. Vous sentez, nous donnons âge à 62 ans, mais t'as la beauté, le roi, moi, des ans, par des jeunes, quand t'as tongo. Les habits, au moins, il faut comprendre que, bisous, les gens, moussala, babi, ils ont fait la force. Moi, je suis allé 140. Avant de aller, au tali pire, j'ai mon amboka. Avant de aller, papi, le prince Azana. Voilà maintenant. Non, mais tu n'as qu'à 140, mais papi, le prince n'est ni non, c'est là-bas. Est-ce que oui, wapina sepe na retour ya mleronae pendant c'est pas resungo la musique ah oui est-ce que resungo les sous wa masalanga isanga de kunta za mutu na banane kala ya wenye ko sa ko yebisa batu teke o ba yambi mutu ndeni wenye ezala Weranson na lobi boye musana ba pirose na ba ya ponga na ya maison mère wenye na bi eza entreprise ya muneni. Moi, le maman a biso na vendre boy, maman biso Chantal Balize. Chantal Balize a une entreprise engagée batu. Donc wenye za entreprise. Pour na zonga maison me ko kantate ke na zonga maison me na facilité. Papier za ne strate pas zonga maison me na facilité. Te ngala fukamite. Ya kayana zoke na yonga fukamate. Wenye eza entreprise ne na bilo ba onatra. Wenye za na ba norme za na administration. Papi a salagi lettre réintégration. Si na salagi lettre na réintégration na kata wenge musique à maison mère. Na landi hiérarchie ne kindaka. Na déposé pas secrétaire ya orchestre Moni production. Na PC lettre na réintégration na wenge musique à maison mère. Tant na PC lettre na ba étudiant na bureau, ba ADT ya Kimpo Ibaza, ba Dr Pichu Musungu, ba bienvenue tenta. Donc, tout bureau est étudié. Et sur lettre, et même pas colo orchestre. Colo orchestre, patron orchestre, c'est ça, Weranson, les rois de la forêt. Weranson a une lettre à Papi le Prince. A tali, lettre réintégration à Papi le Prince. A tali, na niveau faire. Donc, niveau ya Rosala Moussala ya Papi, na niveau Papi, a zone là. Eh, on a français, on a une ma casse idée. T'as un zone side de niche, na moko. Avant de savoir voler, il faut savoir se tenir debout. Mais avoir des ailes, ce n'est pas suffisant. Na zongi saki penda, ba français de niche beta. Dans la salle lettre, les rois de la fatala qui, mwana oyo, aza mwana, akenda kite,
mais moi na saki déplacement parce que na ndaku balongwaka te bakitaka nde na pays peut-être papa longo peut-être Congo ko s'engager na vie na peut-être na Dubaï ne na utaki mais jamais na ndako mutu ba bakote mwana alongo na ndako kitango parce que jouer ko sel le passe au kozonga wana mama na bino alambelo lipa papa na bino asa lo mo loko et ça li kitango atali yango ayebi ke papi apa wana so nga na tiki lelo bana bazali mwasa azali ndako ifo na futa yango te ke papa azana mutema boboto bino mon fils zonga ta batu batarabu e bandi batu banga batu nyoto bako banga nazo batu bozo bangela nini elongo papi le prince nyega zongi boy oh te banani saka banga papi le prince te nazo ba sankara te nazo ba wana ba masa na ngai ba collègue nanga na biso bato batalinga dia na TV to ba mwenga ko zonga ba ngomi ko banga papi le prince na ba te pona ba porter pas biso tout ça musala moko nazo ba mutu nyoto za ina problème le roi de la forêt aromo banga mutu nyoto manka le roi de la forêt aromo banga mutu nyoto tabi msata il c'est qui au tracteur papi le prince azori oye Yandoto yandeni masala jona sala ndabiso avec papi le prince aloba déjà mais papi le prince otali penza faire rigola ningaza tali fali pupa otali pe ya malonde azobeta mikolo yana ngo masolo di moment penza ko kende peti opole mo bande ona na bia ko beta ateke mutu mo beta na equipe mo ezanga bandundu wazo beta na mbandaka wazo beta matadi oyango comparer na mutu azobeta na équipe nationale ko tanga bia botenga na zobeta na équipe nationale moi ba masanga ba bibika batabe mambo mamna betelo so batu bana poto na bika titi mufuto zotala nga 3D na bika yoza papa na winner papa na patson na ye papi kimbada kibanda yo ebi ndenge jeso kenge la choix te ba ke poto mikolo ba ya ba ke poto tenga papi le pona beti 3 voyages ya libanda leader asali joua leader ke mbandaka matadi boma papi le pona sake 3 voyages mundela otandele drabo na boy est-ce que ba menga pa na bandi Dubaï Emirates bino benga Dubaï ok Dubaï za province lo matadi mboka ya Emirates Emirates ya ngwa $100 ya promotion bon pesa billet kasi ya Paris à combien so mboka eleki ba mboka o tu yo so betana immeuble les plus au monde ça na Dubaï galerie les plus beau monde na Dubaï et ça n'a même pas dit to ça biso tu na mta aux États-Unis Canada to ti Paris to ko kanga photo na immeuble wana to ke eza mboka tourisme premier pays na mboka oyo depuis to banda mutu azora visa ya tourisme ezaka kuna Emirates bato ba ko na visa peut-être na commerçant na visa peut-être na ça boy mais visa e bi na mboka na monde ezaka tourisme ezaka mboka na Emirates ce qu'on a kenengo ton a kenana ni orchestre bona bo so yebisanga papi pona voyage ngasi na sisa complexe voyage bana omoni mundele atandela ngata asukola nga toilette dans la sisa complexe ngana sana besoin de travailler pour l'avenir ya vie nanga yana tu musala ko ta ba collègue no mususu nezalaki ko tena nga bato wana te nazo biso que il faut travailler na mboka on a travaillé na équipe nationale ya mboka oyo nga ko travailler bila mikete na disque ni âge omoni âge o nga zala ngo na robeto 16 jours de semaine de bandat na disque nini 16 jours de semaine de bandat maman tala dégâts démonstration na XO ndekenda troisième album solo le roi de la forêt est-ce que ba le roi de forêt premier album na eza Kibusampipa na Congo mo ma depuis banda première fois mo na sorti disque bouté côté na tongo na Congo eza Kibusampipa yo bien ngote bouté côté na tongo to mona mboke kangami oh te zarate oh ezaki joue sorti album a Wirat deuxième album a Wirat ezaki bomona ko ezaki témoignage on appelle ça sonne on me peut pas sonner le reste comme ouais ba tu ba msu ba sana ba ma téléphone te ba na lelo ba comme na téléphone mais ba ça sonne zomba ba risque troisième album sikolo 7 jours la semaine oh ba tu ba so c'est là pour ba dire le roi de Fosso abimisa idée ba te ba bisa disque o te disque mso bi majoana bientôt ba romona oh nani boy lelo be mutu msu pa ko ya le roi ba lito sunga akoya pa bi tena abimisa disque au moins disque bisbena liputa ba ba lati yango tikali pe na bien ba dikidi ba pe ba koya ba tena BBC disque mais disque fait bima avec événement les rois de la forêt tant abimisa intervention rapide oyoki yokabana omoni ferré omoni Lacoste omoni ba Serge Mabiala omoni ba ozota ba Bill ba Seleo oyoki mamako wenga nsona sala ba plébiscite kuta bimisa moi mona Brazzaville connaît bouton à l'occasion de rien musicien a sali sise ko de tous les disques ya mboke bima oyo kanga na publicité bouton zompan
Si vous avez un son, à hauteur au sol, à bloc cadena, abimisi moi na outil village. Asimika bloc cadena. Dans la degré. Bon, ouais, on va attendre niaou. Azuka niaou siko. Niaou mo ba vana ne peut-être pas bibika ba ta vana rabu. Ba zuye. Ouais, on sabi. Mon niaou yo. Comme on est siko yo, bloc. Mais simba yo mono ke nata vachement te ke pas bil ozuma ba. Oh te, kuna za ba voyage ko chama mobilité. Ko za bil na mambo te. Nganga na ba voyage me faire personnel. Grand fan honorable Timothée Chimanga. Ko za habilité. Bila me oh bila me mangata mbanda kate. Tika makambo ko bwa kisai makambo. Ato so la su makambo nete. E no na pese gazité ya. E oyo. Mabeye. Obi na ministre ba gima lela bazota langa. Ba jino mundele bazota langa, ba trésor ngando bazota langa, ba Didier Nzongo. Grand fan nga chef bem lobo bazota langa. Ya uli mushe na zota langa, mwana nanga. Ona bota. Willy Opelele mutetele au Japon. Nakata Didier azota langa. To ya robeta masolo mo ngana zo beta masolo. Oya vie pape nye banda. Zo comprendre. Siko qualité za disco na maison mais parce que tu basé belé. Ba tu bazo c'est la siko. Les rois de la forêt na 7 jours de semaine à Robi Misanene. Yanga sanga papier les points tellement ba tu ba déclarer tout. Yebisa bango ke ndenge za betema conseil ya samedi oyo. Oto ana kata ya poto na poto. Parce que na minute après to uta oyebi ke to utaki mwanda vindaki to kei tina kata Zambie benga les rois de la forêt tant ambassadeur de peuple sapé. Oui rasona ke premier conseil ça va vendre te betika 3 conseils. Premier conseil vendredi ba mama nyo to balongola maputa batandeli we babi non. Depuis to vana Zambie to tira mona makambo ote. Première chanson no yembi batu bazema manada ki tout sili. Dans les rois de la forêt beta na mulungushi. Deuxième conseil robeta dimanche na grikash. Tala de papier les points ça va monter ba combat Zambie maintenant à commater. Tala niveau risque. Donc ça veut dire que OK c'est ça l'information. To beti na grikash batu ba bengi ngai suba non papi les points ça tu les rois de fondé na beti awa mama moko azali na problème ya maladie ya ndeke vous comprenez tant où rason na beti ga nzembu oyo azong sali bango limbi sanga ma chante pas vous comprenez lundi to eli bango lisusu kaka na kata grikash na grikash ba singa te nzembu mama na 13 ans we rason tant na beti yango mama chante na biso agangi abino c'est pas de na tout le monde se contre la exercice de l'électricité de l'air monde. Et puis mardi, tu regardes là-bas aussi dans Lubumbashi. Kermesse c'est les babi non. Oui ranson. Tu vois qui kermesse à Lubumbashi. Tu t'es raté. Nini te ba maman obiso to futa. Est-ce que tu zong sangote? Oui ranson na tabi abenga maman bossa la calme. Ngana reconnaître abino ka pour la 8 mars c'était pour la tamaputa. Na reconnaître abino charge parce que moi c'est vraiment pas ta maman pasteur. Nana bana ba exaucer gali ba exaucer ba greba fa netasini. Na reconnaître ernio tout ngana reconnaître abino. Na soya ozong sabino recette. Oui ranson na kiti na Lubumbashi. Kermesse à Lubumbashi ya mardi. Événement du siècle. Événement du siècle. Oui ranson de retour na Kisasa Squabi samedi oyo. Tara la zamba playa na minito eza isu ya werate na minito eza loué par bana poto bae awa pour na minito poto vacances eza a oyeke ma mère Claudine Kinwa na Nelly Mosei batu bazui poto na poto zamba playa bango futa wera so il faut mettre conseil le kola ba musicien tout j'espère mona moi na biso sepeli sa public talaga degré oh yo ngai fabriquer c'était na zamba na poto na poto fabriquer ça beta nzo a beta musique au mona benake mwana yanko ya za mwana nkoi. Oh, te mwana wa respecta we ranson, na za mwana we ranson. Mwana o za na malédiction. Oza mwana o za na malédiction. Kasi ya ona zo ebisa oti. Donc tozo za ansko samedi kermesse zo edike ba kermesse. Moni kermesse le comme que pour musicien, mutu po ya kermesse faut na ketcha bien, faut na body bien, il faut appeler la chapeau bien. Kermesse zatera keote, kermesse bana sotera boy bana bimio na bana lipopa na koti. Et puis kermesse zo changer tina ba niveau ya ba prix. Zompon ne maman Chantal a solo à kermesse oh kermesse à le roi de la forêt prix banina $10 $20 $50 tina $1000 tala degré na minito pour le wanga ye bata film Niger ba benga chukuma na chukuba benga uti papi le prince to ki pour le wanga ye ba dota kongolo ba ye est-ce que to yate papa ba benga na film Niger o sa ba bilo kisito abenga inga kone zangana boyebi Goliath alobi na ngote papi le prince ndeza boye conseil wana na ko zanga te botela nga place à $1000 t'es samedi oh à lobby dans lobby toza na poto kermesse dike ba kermesse nyotu en tout cas papi les points comme na suka leto bando na bazwa yo yebisa biso na bo travail ko ndeni bino no ba porter parole o mati mingi teto travaille bien ah ya ndeni bo fandi ba une information puis yo nga kebe te moni maison grande entreprise
mais hommes eza grande entreprise ils ont caissé mon vraiment monene parce que information c'est belé na bien nazo betelo ta na betelo est-ce que na yebiso que semaine prochaine toya fikine parce que tu vas peut-être 70 informations. Il faut te partager. Pour na outia to zoke Dubaï. Papi les points zo nga Dubaï. Tala démonstration on kene clair na sanga de kuta. Na ta Dubaï on a outa. Pour na zo nga sko na mboka ya restaurant mabe na Dubaï. To outa na ba président Kadi Mamou Kendi ba trouver ni mpi ba dams luso ba dams c'est Adam Kumbu. Faut to outa na ba. So ta na zo betelo to dans ba programme ya be États-Unis. Si ko bi on te faut te partager. Oh, mon mboka. Otika eza la problème mon côté. Otika eza que ngana yeli musala na yeli voyager. Mais ce qui permet des papiers à voyager, Zomba mais na yeli ne musala. Na yeli voyager. Na musala o eza que ndaku nga et vivre. Et non que bon voyage. On ça na la bon voyage. Et si maté on a émission na diké ba leader. Mususu ba ki moni fait. Eh, le sommet na 2015. Porte-parole, 3 voyages, leader, Bandundu, Matadi, Boma. Tu vas porte-parole, tu voyages à Dubaï. Il y a la somba Bamituka. La somme ngana koma mwendela bana poto bakabela biso ba $100 ba $200 tout ça cela na no ba bien nga mabe zo pona équipe en face de l'homme bazolanda déjà équipe en face tozo zela to kota kerma sa poto na poto en tout cas ko ya na yo maboko ofunga matozo zela merci na Célé Dibois pour na koli ya na mona bilamba na moni ba sondal na moni ba chapa oh Nicolas Grasse, donc maman Nicolas Grasse en Suisse. Merci beaucoup na grande organisation bazo ça pour na biso. Papi le pense comme déjà na souka avec nos autres minité parce qu'ils ont la actualité. Le co confirmé biso ko zongi maison. Mais est-ce que papi le prince a na salaire? Parce que Jean ça c'est king. Il y a ça au banga bateau dans au moins vie privée moto et c'est à le bamati. Peut-être salaire il y a bibi kabata so ezabo ya ko le baté qui salaire ba futa ngabo. N'a pas papier les points sur les avis. Nous confirmons tout simplement qu'il y a un salarié. Et là, il y a une entreprise. Entreprise, n'a bien. Nous avons une entreprise, ils appellent que au moins, secrétaire bien malette. Bamikanda. ADT, na connexion. Moi, j'ai une internet. Au moins, peut-être d'autres tapis musungu. Papier, on les dimanche. Aïe, CD yango, mbongo yango, salabo, mutuka yango. Mon finger, t'es tout. Na beza erreur mi balé zaraté tira il faut na luga na vanda et puis balobi nanga déjà Kofi avait validé va tout tenga fi ba te ngana bano sa musala mikona ngana idée idée komi moni bana poto na minute yo sala musana yo papi pa sa musana ye donc déjà yo sala yo ngana sala nga ezate yo ngana yo te binemi te nini te ngana osala vina nga yo pe sala vina yo c'est ça. Merci beaucoup, Papi, le prince de comme l'absolu dans Souka. Merci de passer le temps à yo. C'est ma liste téléphone, Sabino, non, c'est Judas, c'est mettre un presque la Souka. Dans des arbres, et comme ce qu'on a tant de dédicaces. Et puis, l'animateur va bête générique. Si on a dédicace, on a bateau, tout va se retrouver. Le rêve ça. Autres ont besoin de se retrouver. Pourquoi on a Moussa les a papier les prêts. Eh, biso bon côté. Non mais même bateau. Eh, moteur. On les a en boulot. Tout bazar a besoin de se retrouver dans 4 à 10. Donc n'importe où vous allez dans ADT qui pour. Ça Robin a secrétaire, mon production, Robin a d'autres pitchou, Robin a bien venu d'État. C'est pour nous les capables, papier les princes. Oyo Kane Batanga, comme grévi pour la ligne, comme Tita Zola Moi. Ne Batanga, comme Chigi Bazola comportement, Robin papier les princes parce que préfixe, nous sommes beaucoup à Willy Mouchen. Mouton est bien. Plus il y a Willy Mouchen. 89, 99, 55, 194. Plus il y a Willy Mouchen. 89, 99, 55. Ça nous n'encadre so bengi papier les points toye bande na robeta lisolo na koti maman par le roi de la forêt na profiter l'occasion na vraiment na remercier bateau ba soutenir papier les points na Congo na bandi na ministre maire na biso de faté to asko na Kouloua Santos mon Kouloua Santos c'est to sasko émission aba na poto mo to na lemba awa déjà apate yango yo et pas moi biso Chantal Balis
deux fois te mère na biso eza place de vedette na robo santé na pesi bon anniversaire na père na biso Luzolo Ngondo yebi kaka na robo sala papa na biso te na bo santé nzapa de te yebi lisonde so kende biki diba yebi lisolo bibi kabata babi mwana kini ya solo mwana kini ya pop mwana kini ya mufanda boto yebi lisolo lito swanga la kesiko na Brazzaville PDG Tolin Mongo destin pour que opérateur économique à Papa Sassou qui dans Londres bureau na Londres ba bureau na nga ba bela dinganga mima wetu na bo santé Solange la mère de Dieu pourquoi pas Christian Kapinga petite pop yanga ndeko titi mofuta 3D yebi solo papi kibamba mboke zero yima somba lelo lata lelo bamimi tonga bajeli muswahili bakati lwana bamimi kalume na Belgique wana mwe basali na mwana mvoma kadimba na bapari wana batunanga Gimalela mutunanga grand frère papa archevêque même le bobo yebi nde jango zo kende GPB badami da toka japi batu na papi le passe yango wana vraiment donc même ngezaka ke lycée na opesa bino siko yasuka to sala ingratitude ba congolais te mukolo balamba soso muto aluka kirdan mais mukolo comme ka ndunda ba mo sela lilem. C'était Papy le Prince, merci beaucoup. Merci Nathan, on peut dire Biso Papy le Prince. Donc comme Nelson Asuka, Papy le Prince a zone maison, mais quand a confirmé Biso, merci na ba fidèle Lyon Soya, image ya Congo. On a fait merci Belé na Masolo à Jonas, en tout cas Jonas, ça qui n'a pas bon nom, la renga na Ozela, on car Masolo à Jonas. Pardon, ça l'a plaisir na Londres. Masolo à Jonas na Londres, ça l'a plaisir, parce que ça qui n'a pas bon nom, to solo là qui Flori photo mobile ya Marie-Jeanne Mombong na Londres, merci beaucoup. On a Nyon Solo ça la pour na Biso, maman Nicolas grâce na Suisse Basel, merci beaucoup maman Nico, merci na Célé Dibois yaya Koli na na zwa ki ango Célé Dibois po miko na la ta poto ha kolo bena mo poto po Kolio Célé Dibois tindelinga pardon. Merci ebele na Kelika Embejogo mboka Kelika Embejogo, merci na Hercule Bamvoa tu na Londres, Hercule Bamvoa tu na Londres na ozela code na ngandenge to solo la ki, merci na grande repona nyoso sa pour na biso, merci na ba leki na mitema vraiment ba assistenga bijuti swaka e na lo banglais wana mi so Charline to etana saka tala Bana poto, bana partout dans le monde. Ne vous trompez pas d'adresse. Celle site ya mikolo yo baza sérieux, baza sir na makambazo ba pesa le kutate za ba vérité. Kokonga na te, kokonga ngomba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Point. Et pas il y a la patronne, hein, Babi, la patronne Yvonne Nyandabu. Yokala Congo. Donc, pas comment nous sommes aux arrasons yoki en obo, santineti, pas au fin d'ailleurs. Mais hier, et tout ça m'a plaisir, il y a encore un site, nous découvrir la merveille dans la carte. Aux en Afrique du Sud, aux en Égypte, aux en Mali, aux en Tunisie, aux en Londres, aux en Belgique. En tout cas, Tikana Ibiso, ok, ma solo est bien, donc image ya Congo, avec moi si Ambingala patron Nangaye, on a payé Bisibino, pour bien la confiance, pour me saluer au sein Nicolas qui s'attara Bino, ce bon Dimiango, pour la production la Bino. Oh, nanga qui filme moro boye, oh, théâtre moro boye. Équipe à Makasi na Congo, équipe à Makasi na Masola net Mikolo, to Samba, te pour tout ça tranquille. Équipe à Makasi pendant la Congo Mikolo, donc vous avez confiance. Soko za na matanga, benga biso to kende. Au anniversaire, benga biso to kozala. Oh, te bosa la visite moko na mona mama kala, na to relaxer mama bino mona kala. Oh, ndenge nini Congo Mikolo, yako benga biso. Donc benga biso na numéro na biso wana, au rejoint information nyonso. Ce qui est on a net, on a numéro na biso 00 243 89 51 11 999 numéro ya ngwana bi numéro moko.